Capage TV. Capage TV. Ngana pentanga na biso so bakisanga na nzela. Ko ko futa tike pente na metoke. Tokende. Ango kana solo ka boye. Ngape mutuka na se na eba kite bimi yango moko. So ekanga kate na ngana bato ma bimi ba tuka tibelke uti pananga. So ngasa ni. Eza droit ya vie. Mama. Bakisanga na nzela. Alors client yo toke ka toko. Sukola nzoto ba ko nika makolo so batalo asukola kite. Nika makolo sa sokola. Ateli auto sokola. Makolo baza. Ya nzoto. Sukola kama makolo ya propre. Asukola ki ya bandaka. Sukola nzoto boya makolo. Tui ba wanga. Asokoli te ta makolo na. Makolo funda propre nzo. Ya nzoto. Konde ngeta kama belemi mingi. Kokola so ya kizenge shanja ka soko sokola. Oui. Yabo mwana ya soka sokola komo bongisa ngo kwa mingi tupa komo ka so ni komana so na so komona ka moka so ine kiti yemo ka kominde mayele eko ya mena modele ko bongisa na koli. C'est ça, la koli. Comment qui senga bongisa so yo kana yo la voilà. Moyen. Ko kabela nzo to batulé nyonso. Chaque vie est na catégorie nango. Amen. Soko zo ka $20 et puis ko batela okuta na moi soko na $20. Bokovana na kimia na ndako moka kikoka te $5. Bakomona bino na valeur pour nani bobateli $20 bo pesa ngo raison. Partout bokokena batu basimba ba $100, ba $1000, banoma ka kokokana. Okebite bana tata $20 bozana kilo makasque de kabana $1000 na de 2000. Et c'est on zo ka 3000 ya des ordres na muta 50 ya ordre. C'est ça. Ba jeune garçon, ba kanga mine ba coin. Distraction za makasi. Ka poto. Poto de bomi. Poto. So ba cheka vie mo gratuit. Parce que là, je suis en kaka poto. Poto kaka. Si on a des bouteilles, bakotika na masolo kwa anniversaire. Tika boy. Baknaï ba congolais. Ezaou bakaba bo conduit depuis bo mwana. Basombele des bouteilles à masangate. Bakotika na komba mutalo kwa somme. Chikito kingandi boyete. Dieu échange. Ce qui moninga meme na bar, so soma masanga ko saka na cigarette. Amo quand bo somba bino mi balé. C'est ça. Atindi des bouteilles yo bimo cheshi ngoki na munoko pe opelisi. Tango benda walinginga pe minga. Yaka suna de. Yo pe su balisa su shimboki. Omona bani to bimaka na eto melaka na ye yo bazo melisa yo na shimboko komi yo bazo mbela yo komono zoba bengala minimo bana to bengana sata kenda wapi aza makasi na Congo yo ngaza to kwena ke la muka makambeke wapi so ke pia ke la muka kende compagnie chame sana barabara teka olingiri kama ngwe kende chame suna mo na moi Kemba ya 100 fois d'église il dit quand me changer te soko bimsi nzoto na moité na te original ça bongo mama na kosio bati ya bino polele mama na mona batu bakoya kana chaque église ebele to ba passer na zana nguya kwa isaka batu sa solution c'est ça bani wasaka bakwa na tonga makambo échanger. Mama Capage a éliminé Hop Multiservice. Hop Multiservice est un service ébélé où il faut rendre mino bateau bolinga bis. Tout ça vraiment organisé. Ba o balela e na kenda ki e na pesa ki mbongo nanga e ba viser limité. E ba refoule nga e Hop Multiservice et ko sili ça ba problème na bino ya ba voyage. Visa de voyage pété, d'études pété, tourisme pété. En tout cas, na kati ya visa tourisme on a na nyonso. Et ça peut ça une opportunité ya kozwa Queen Card. Donc Queen Card on a facilité nyonso. En plus, tout ça est une imprimerie na biso, une imprimerie. Côté voyage, quand on a Queen Card on a vraiment un séjour non assuré. Ba maman nyonso, ba parents nyonso, ba papa nyonso, ba jeune nyonso. Olinga ko tanga libanda, olinyo kendo beta tout. O sala moi business na yo, Hop Multiservice. Et ça on a pour le service na bino tout. En tout cas, e ko pesa ba moyen nyonso. Olinga ko bima libanda ya mboka, o contacter kaka biso na ba numéro de ko pesa. En tout cas, on vous a biso 565. Et puis kaka na ba service na biso ezali multiplier. Que les bino ba billet ya moins cher. En tout cas, l'agence c'est roté kaba billet. En tout cas, roté kaba billet na moins cher. National et puis international.
international. En tout cas, bravo. Boya et belé pour tous les Hop multiservice. Donc comme en 2023, en tout cas, propagande de l'ingé mata. Bon on y va sortir ma longa organalati. Aux un projet à marque de santé, aux un matanga. Tout balata polo. Il y a deuil, il y a fête, il y a collation de grade académie. Pour la collation tu vas te la taper polo. Il y a un monto de kotika. Et ça nango na fête na olingi balata ba t-shirt. Et ça nango olingi na propagande na yo balata ba t-shirt. Hop multiservice ça wana. Et ça ba service belé et puis imprimerie numérique, il y a le niveau, il y a le colo. Et il y a des binos, toujours imprimé ba bâche, ba fiche, ba effigie, ba calico, bino connu sur la concert na yo, hop multi service ça wana. Et coachelo ba calico ya kitoko komatisa tout le monde appelle que oh artiste est solo. En tout cas, événement est solo. Bon hésitez vous allez vraiment dans ba qualité nyoso. Hop service, on a bana mboka. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. Dès la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Secret nangai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé en pakola oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalela yango bafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te biso otapembe avant batala na lelobano ota biso na misisa donc zéro kento oyo omona ke batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas vous là Rude Beauté ana ba produit malamu pona kosola bino oyo zona pona ba kento surtout nazo meta c'est botala arama bomoi déjà ba kento ezate ba noir ezate misat na ya kosola likolo na tingani kana Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Yo l'équipe, ici Elvis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Love. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99
24 46 090 ou encore au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Maman. Oyebi. Commune sous au monde à il y a une commission au Tali. Il y a une commission de Banjili par exemple. Tous les jeunes coopérants. Si on a un atelier de peinture, c'est peinture de mitraille. Mitraille était mécanicien. Oh, élève. Banatou. Mais il y a une commission qui est le cas de Bandal. Bagombe. Bakora mais bagoigoy. Moi français ba eba ba comment on a quoi titre honorifique. O leke na courage mais on va dire français on dirait pileno. Médaille. Ba o kana mani ana français muke. On a français allez il est biso dans la solution. Voyez mais ça c'est randa ku sachet. Faut ba lokate ba sentir que nzunga mame et donc nzungo ezo pela à chaque fois. Nzunga zo toka. On ni atama na papa mataka nzungo lokwa ministre. C'est ça. Oyebi pena pas. On a l'air à solution. Congo ça a l'air biloba lo baté. Ba jeune garçon, ba kangami na ba coin. Distraction za makasi. Ba poto. Poto de bomi. Poto. Ça va checker avion mo gratuit. Ba solo ba jeune na kiungele kaka poto. Poto kaka. Sombele ba ngode bouteille, ba kotika na masolo ko anniversaire. Tika boy. Ba na ba congolais. Congo so bika to mela. Makasi. Misi ba donyo so ba iba. So biseka cop mo gezana na kolanda nga token. Awaka na makolo. Batuna bongo. Yo zapia ko salarien. Ebi si o cop landana no kendo soa. Ah, c'est na makolo diete. Na moyo. Andimatika kolanda TV atel makamuna ete. Alex Salaire. Yo kende cop sim soka moni o kabelanga. Soko pesi te o akabakate. Mais tant on a besoin de toke tikanga soko ya kidozi dimi. C'est ça. Congolais na biso mama nanga yo kanga kapashi. Na yo kapapa. RDC. Na Nzambe. Sataza kolo masumu. Mais na tala kapenda makamusu sataza innocent. Ebele. So yo kinga. Ebela za innocent. Tozana maela kibomoto te. Tolekisi le. Makasi. Nzoto nanga tozana délai. Oui, baka. C'est quoi pas ça? Nzoto ça na délai pas mutu. Le quoi mutu kaboy? Mutu ka kutu moi bien. Ah. Nzoto ça na délai. Et na l'air mo bozane malembi yo. Ah. Oh. Bongo ça belo que suis. O me makati na maya boy to me maki tanto zaki ba jeune. Ah to politique comme tumsa commission na WC. So on go me manga chango eteni. Sala de tu rupe tonda bongo na zamala mala. So me mbala moko boko pas sur ma vie titi makame vie et vimbi. O tout temps te mo vimbi ponto te ko e ko disco me na musala ko me mo wapi. Akolo bana zaki na o jeune. O kangela inga na ndako boyaki to bima. Na zaki makasi yo boyaki to bima to fana ki na ndako. Ero kolo lingo bima ngape na le na lembi. Okanga. Yango na poto pe baroba ke. Okanga yi. Ona biso polele. Planta to rozwa. Wana akosoka kano. Lokole komi boye tikala ka muto lukaka bato ba forcer ka tango bazaka jeune okenda kolia pa na bango. Kote ba komona mabe ba fingi ondo ndoki. Ah. Ndio mona papa mukolo mama mukolo kotala ka pa bandeko. Asala kani na bomwana. Aji na ya bomwana kena nango wapi? Akabango na makamumine na boya ko bima. Akotsa ka fini kelemba. Ayi ko liango na kimukolo ko mitro trota. C'est ça. Yango moninga yo zeri nyoso na moy. Yo ta na mula pasta. Na kenda kati mvula kando lobi. Challenge tout fait. Et na mvula moko esile la ngata to kenda kop moko boye. Ba ko pianga za ko conversion na ko baba. Bon mo pa malonga te. Ba $10. Ba $10 ka ko mama to na conteneur. Vous les bandits to koti to sale. To sisi ba benga so to bima. $10 na zina nous sachet. Na koti na sachet na ngumi ngumi na zu pantalon na koti na kati ya mukadi. Mani ka leçon. Na zoki sango nini. Na gilet, na tinike koti, na tie coupé, après na tie pantalon. Na pole me kotango za na sécurité. Ezaka na tiele batol. Na tiele ka leçon batol. Nanga na pole me yonde zala. Mbula tozo songa. Bo senti que tant to komi. Bo utepi na mvula be mama. Bo fandi boy. Bo bilamba.
au fandi beti mo bo aller conseil c'est bando zongo ata ba 2 heures du temps mbule sili so est-ce que ngaloka mama toy mike na moni so yoka ba don bandi kaka na beta no tu balambi ninya non balambi tena mbula be bakoni nyo c'est po et poli so nga changer notre idée d'accord cop na bi malembe na ke na changer na beti tu na malewa kitoko na koti tiela nga biloko ya moto tant on a quotidien na commande tant on a so bête premier liquide 2 3 ngam na mi lobe musale saka kitoko na futami tant on a jana nda yoka bango tu ba fanjo ka ba bolole o uti yo pi ba c'est la ka ba chama ya fufu nga bo c'est la ka na so ya na ki loka na pola ki mingi na kendo la otonde le ki fona nimba challenger azaka na avance baninga makasi koma boye na vie koma na avance nazolo ba par amour nazo critiquer ni mutu na lingi lelo lobi te koma kombo e mukile elanga te c'est ça komona batlo ka ba bonga ba leki yote c'est ça ki sa na limite ki na force ki na suki awa chaque vie eza na catégorie nango amen soko zo ka $20 ebi ko batela okuta na mwasi ko za na $20 bokovanda na kimia na ndako moka kikuka te $5 bakomona bino na valeur pour nani bobateli $20 bopesa yango raison partout bokokenda bato basimba ba $100 ba $1000 banomaka bokokana okebi te bana tata $20 bokozala na kilo makasi koleka bana $1000 na de 2000 esengo nyonso ka 3000 ya desordre na muta 50 ya ordre c'est ça koyokanga esengo nini ozwaka 3000 désordre c'est ordre o comprendre nga préféré ordre on ndimi yango bi ndima zala à l'aise na muki ozwaka amen ki ozwa ebele commission ngulungana yana kozwa musu ba pesho na bato perdre yo na oya kale botoli nyonso lokolo seye mimi salite nyonso ah pastor amen bazalaki nango ya muke bazalaki na contrôle akomi nango ebele plus ka be il faut inesko ya ko baté batunde bazo rappeler ozalaka boye te okona boye ndenge ni ona bakumisa bomengo bakumu lokola be abebi mama bomboka kalikili mabe c'est ça toli apete na linga ba makambo wana te ata mukete febo zanga place beaucoup taki elo te mabe makasi maele na yotike sala ofungola nga misu lokola jardin d'Eden bozo pusana maele peso ya amen ko maele ya makambo le kamu tazo pesa ngonzambe amen okende église mazo pesa ba maele amen tellement kemba trop ochola ma trop na l'église on a ba soni lokolo kangi motemo pesi vi na raison oboy muto oboko talela ba okoti meteno na musala te zwa maele bato basambela kimi na kantai bango bako zona pesi maele me bazoba yo pose kele mu lokola nyanga na koboyela oni nini ma kapa shindeni ba idée bele boy sagesse nzamba fungoli ba pesi atali kabalunga yeyo mama na peso conseil ma pe ozo saba tutu ba okamwa ye penza ye nzamba atala habité patience c'est fou et foutu amen binotin il est là aux 5 heures du temps l'église atakutango ba ezaou ba kaba bokonzi depuis bo mwana ba sombele de bouteille ya masanga te akotika na komba mutalo kwa somme chikito kingandi boyete tieza échange soki muninga meme na bar zo soma masanga kosaka ta na cigarette amo kontra bo somba bino mibale c'est ça atindi de bouteille yo bimo cheshi ngoki na munoko pe opelisi tango benda walinginga pe minga yanga suna de yo pe su bakisa su shimboki okomona bani tobimaka na ye tomelaka na ye yo bazomelisa yo na shimboko komi yo basombela yo okomona zoba eza bongo namona bampaka mosusu asomba te maamela cigarette sukola nzoto boya konika makolo so batalo asukolaki te nika makolo sa osokola ateli ya otosokola makolo baza ya nzoto sukolaka makolo ya propre asukolaki ya bandaka sukola nzoto boya makolo tui bawangana asokoli te ta makolo na ye makolo afunda propre ya nzoto ondengeta mabele mingi wani sese John Lutumba oyoka yo ayoki ona zo pesa ba branche série ya makasi yango moi natali mama na ngai otali penza comment bozo bambe mokili fete ya biso avant makama nzambe te amen okenda lola te mozo senga lola mingi c'est ça banzela lola eza awa critère ya kokoma à l'aise na nzambe eza na mokili amen sambela nzambe eza na place nzoto kozala na kimia mpo linga nzambe makasi kosambela nano na mikakatano oprie mwasa banyongo obatani
au défaut on va futa to mo changer bala mais au fait na comment nzambe na muno na munoko bato batika na banyonso ba mono yembeli nzambe ko pesa raison jamais frère la futa ba nyongo tazo sa nzambe na loku to fin nzambe pas na ba kende église exacte likona yo to boye église ko la ba te belé maman j'attends l'église nako ngako kanga ka te une église c'est impossible to sambe ki dimanche lundi su yani aboni boy tika baba ya kité solo ko maman ngana challenger tant c'est l'argent pasteur pas comment faire moi de 8h challenger la ngara mvula tena férié ko tsake manka challenger la ngara chaque jour zaka ouvrable na dimanche et puis na ya attaque si maman na ba no polele comme nduki muso ezala dimanche ono abala pesi biso technique de guerre kolenga ndako na cher te batie $20 100 oza na 200 300 500 ndako fe ofele oya kotia tembe place ya mabe bandako tomonaka mabe na kala lelo tolula baterrain nyonso yaka $500 opesi $500 babeteli yanga bapesi mikanda tout ntango opesa $200 bapesi mabele abala azopesa bino assurance ya vie boyoka toya jamais na lokuta jamais sauter ayaka te baplace ya bien eza place tokoma étouffe kala te soko olingi ozwa ndako na télécom na menkau na maluku na moins cher abala groupe aza wana mpo na bino surtout nazolo balikambo bandako ba $500 wana mpena nde basolde wana mpena bala solde congolais azalaka teti balobi nao bien ndako ya assurance ya $500 balobi mpe nyonso liku te batimbeli mpe kepesa na pasi pesaka ndambu meme otekaka manioko soki oza na ekonzo 3 ekokoka balobi 300 kopi nyonso kobeta soki oza na ekonzo kosimba kalikile babaro oyo kota mbongo bebisa zwango osayelango chema 4 remorke telema moto alangwa yo tika boye bandisa de reception yango oyo biso todala tala biso wana soki topango ekosaka te na bala soko omemi mutu na zandu akende otika yo yebango soki oliese avant te akosombisa elamba mabe mutu akotonga na quartier ye tika boye mama napesa conservi toketikanga ntango bokende wana ye aza na eloko tazotalela yo avant bokota na magasin yebisa nini ozoka nzala te okoyoka moyen te tolia nini kota sikoyo na guna ye mpo pese accès apona eloko malonga nde nasala ursula ntango bokolia ekoki omeli sikre napesake mpe somo ndambu omona okona bizoye oyo omoni olingi osomomona eyo te totambola na ocharge ye falukele eloko moko soki oke na quartier ntango bakokumisa yango ye motoabetatolongam naponelaki ngam nasala ya sita te ursula bibia te bokesan magasin moko mibalo sombaka eza nango mala namoni intérêt eza te soki oza mimbamba ma botindi ye mocoli na quartier ye asomaki fo elamba kuti mama napesa chemas wakoyoka ayoki olingi osomba eloko charge ye wafungwama miso atala bien yo tukolo mbongo koma nalembi to pema tobakana boye ebi magasin mosusu ocharge de babateri faponelo kali nazoloba no loya na ti oya koyoka nga ayoki lole kokita te efungola yo naofungola babranche ya serie nyonso naoloba memango na modele nyonso ndenge vie eza meme libala meme ibana meme bacamarade meme tout fo ça eza nde na erreur moko bacamarade ya bazoba balelaka bango na baninga nandeni pasta surtout wana na mpenza wana eza boye oyo ayo batielaka motema oyo bango soki bazwi fo bakima yo ovanda camarade te soki oza pia akoki kotala ye oyo aye ya moke azopesa na yo wana moto économie alalaki na 3000 aosala ti yo uti kosala dépense na $20 $30 $50 na butu ozwaki 50 masa no soki oza pia kozaka ne mingi okutaki mpe mingi likola leka ekonzo mabonga te malesaka mingi yo koma soki ozwa ata 50 000 100 000 ata kokima yaka ata pesa ata 3000 kosofaka nga zwa bien ya kosaka nakendeki place moko mpe bamelisa inga fort ndoko mosombi aza kobeta lisolo ko bamelisaki ye me oyo moke kokutana onde mpe pesa somani bamasa boye 1 mois 3 mois kale ye tokomi na 2023 soki oza na boboto azoba okolela
Wakoyoka yo. Na lela. Tia frame. Na cha. Tokomi na lero yo kenge la vision. Ba masa na tala. Ka ba mo bachola. Lobi akana Odessa ko ya tina ndako. Non, ce que tu as dans mesa banda kozwa ça kuta senga yo. Action pesa ya zo privilège on dirait l'équipe famille. Yango. Oya ki makasa oyeba. Soka yete se kangindi. Soka ngindi ta ko ya mikolo nyoso lokwa mwana fa ya famille. Économie na yo ne comme ko bomba ye mais na yo ayebela ke na ona buzoba. Kata. Bako yo ka yo. Basta umela. Comme na lero soko ze kenge te tali. Voilà l'islo na jardin de terre. Maman, na peso ba piste clé. On appelle la clé. Oh na lo bana so yo kinga uri. Amen papa. Oya kondimandimi. Amen. To komi na lero yo danger est partout. Soko sakani kana boboto wana mususu ko mwana ti na suka selo ka mabe. Wako yo kanga. Soko message na boboto wana. Tika. Na suka hoyeba. Comment ngolo kumute? Nzete la sima mkongo. Mama. Ondimanga te. Il faut banga. Ah, apimeni nga bonde. Tala. Omoni vie. Vie est compliqué. Batu mingi omoni ba otelinga na barabara. Bana privilège ya kozwa. Papimeli bango na baoya bango propre. Personne dit mateke za ye. OK. Akopetelo maloba malamu nazo pimelo na kokamba. OK. Bata misika nde baosa ba bénéfice na ye. Bayaka koyeba bandeko na bango tango bakoma na suka suki asili maile ndako ya reconnaître. Ke ba pena bandeko oyo yo zo ngo sunga bango na 1 2 3 bakenda suko peso sango mabedi banda mendo sa bango aide. C'est ça. Akoyaka na boboto na batu. Yo zo kantoka ba eko talo na sengo nzo zo tinda to sale chez poto piemi mingi. Yango penza, yango penza. C'est ça, papa. Non, c'est le kanko. Nazo bano polele. Amen. Ba africain baninga ba avancer te. Yango minda ba kendeka wazwi. Po aboya kana makamba famille. Aboya makamba. Na tana nunga moko na kokende ti wa wapi. Biso du moins 50 appel. Mwana moka kangami. Mwana mama leki. Yana so mawa mission c'est ko sambela kate tellement belle qui tondi na quartier na bino mingi oka banza manzambe le mbiso motema o sambela kate me motema ekite po bambunde gise lekebe ebele oya ngapela mambu po begisi msina kate tututu alléluia ozo pesa fonction mbunde oka kikune pesa ki baba ya toto. Kama begezi msuba pemisa. Te ba pemisa. Na bana yo. Ya solo. Koma zobe makamba boete. Même kolo mokili atika ati à n'importe qui te. Amen. Maman na bana polele. Olobi pena. Kengela yo talaka nani za na vérité na za lokuta. Okoyeba mutu mabena mutu malamu ka partir kovanda. Amen. Koma ka ngai ya mukolo moko te. To kopera pena yo te. Mais pourquoi kanga? Na mukolo moko se pesanga te. C'est ça. Mutambongo soko lingo piyeye. Mukolo ça fait yaka tane loko moko ya $5. Pesa e cadeau. Et ça la bien ma. Tanga kotala azwaka te. Mais na pas elinga cadeau c'est que yazaki na susi nanga. Ufungole motema pesa tana compagnie pesa mambongo. Yo ndeko na yo kuto okezwele batu su doit copier. Poani basala bongo. Boko ya na fête bokangi 4 kits sa cadeau. Mais bozo réclamant na balati bagité. Tokoli andete. Eza umela. Bango wana. Mama na bano polele. Babengi yo moko yebi bale bisatu. Anniversaire osali si ya muke. Osali anniversaire ya muke. Osali pona batu na yo kutu ya pire. C'est ça. Awelo na 3 4 personnes. Pe batako ya na bango balangwa kate. Bajo mystique. Mama amemeli nga banani Ata 20 bouteilles, jo atele makaka. Otini masanga ba commission, c'est des ba ko pai pai. Ko sa batonga yo. Tela bango 3. Elele. Yako chola. Bakoma ka fete batu titongo. Oyebi bango pena. Mama na yebi bango. Imo so tuna ababa ya batongola ki. Kune bazandenge ni. Comment tu me sais ton même fête il y 100 personnes. Ko baluaka bango ko louer ni. Ba tu baluaka. Te baluaka. Ngaza na fela mo banda louer na ba fête. O pesi bongo sali perte pose ça mbongo na foke nai. Tika boy. Mama so ke na penda charge aka. Yeso ka meli muke de kaje demi. Allez, il faut aussi tout le plateau. Oh, ça c'est bon de passage. Je me senti que je suis bon. N'a pas écouté ça 50, mais na monde est là. Allez $40. Oh, pena, c'est $40.
aloba no polele yango penza on aloba ezanyo soka yeba mayele mama toyambaka banani c'est ça oyebi vite amen olingi masolo abatu koleka vina yo na yo moko kwata mama surtout toza likambo na surtout biso basi likambo na yo leki yo na motema okebetela bato sa batuna c'est ça mitiki na danger amen eya na conseil mosusu moninga kopesa mpo bozaka na nzoka azotinda okwaya na libulu baza ebele surtout camarade oyo olekaka ye na mwa mosala bokola neka na bomwana sikoyo olinga koboya ye te atingama yo mpe atikala mingi na bafection okangaka suki peso bazokanga suki akotaka na mbimbisa batinda ye oyeli suki makambo otala biloko bato na moto esali nini botiango mpe mafuta te okisoyo nango te ndele mobesi yo yela suki okomokota na mbimbi nga ataka o méchanceté ngondi mpe babini baza ebele mwana ayebi te asobe bocile fufu monene boye bakataka moke jaloux akanti bayeba kocele moke nayebi baje oyo mama nayebi bangaka tika kolombongo tata na ye asala oyo alingi yayo nini baza tale be na karte mama naloba na ya na bana mosusu yo oza na bango ya bio bakamaradi bandeko bayeba komotya bana mal à l'aise talaka bana na yo bien mama naloba nokolele koyeba te bana mosusu baliaka suki bete likolo bakamaradi na bandeko yo kobeta tuna nsima moke oya kolobela mwana bangi ntango yo koya oyebi te mwana komobanga yo motata oliete mpo nini ekoki oza na moto azopesa somo so mwana komi boye meme yo tata na mama bokoma un jour benyami na ye yo nde osalaka wana kanai basali mabe donc moni vrai maman vrai papa zwaka bana so moni mpasi moza bimana bango libanda kosomba jouer sexaka bango bana basanti ke tozaka lesa bakobimisa bakopwatelo makambo ndimaki te komisa mwana master po livre makambo akuta na nsima amen kema na mutagangela mwana opamba sa oyeba fo mzuzu asali oni yaka non eza mbala suka mwana pa santi ke mama telemeli mutu oyo akse boya omwana ngasi mama alobaka nanga boya taka nga boye po pesi yoka bakangino kanga yo pe kuna bakangino na mama na yo mama nanga ni yo nde mama nanga tanto zuwa ko mwana ndenge zo progresser e comme pa mwana wana zo kosa zo pesa mwana éducation zo pesa le mwana bien mbele ko bonga te yo fo bonga ya beba fona côté diabo ate makambo eza compliqué très compliqué na message moko très compliqué mais ça base ya vie auto zo ba te bazo sala biso église côté yo te église côté yo te ba bombaka mama baso ka chasser bengala minimo ba bana te bengana satake ndawa wapi aza makasi na Congo yo ngaza to kwena ke la muka makambo ke wapi so okay pia keke la muka kende compagnie chamisa na barabara teka olingi kamango kende chamisu na moi kemba ya 100 fois d'église il kambe ko changer te soko bimsi nzoto na moi te na te original ça bongo mama na ko siyo bati ya bino polele mama na mona batu bakwea kana chaque église ebele ko passer na zana nguya ko isaka batu sa solution c'est ça bani wasaka bakwea na tonga makambo échanger oya yo kokwe comme le quoi harmonie yande kisi ozo loko edingwe oni sa veste boy batinyoso obunga te asali jeune na mutu na ye comme la yeule kisa te boka veste boy na mutu jeune akwe oh nini oyo makamuni boy en église ba théâtre miracle ya solo mama na pesa conseil Congola lingaka likambo baje c'est que bakanga yo wana sepela moni eza blocage freinage Congola lingaka te c'est que no yo moko boy ko lukela yo yango ozangi alingaka boy akosilika amona ko toucher ki goigoi na ye bataka bongo ya basilika makasi Congola lingaka to toucher ki goigoi na ye ya bomba yango na berceau Congola bomba ki goigoi na ye na berceau bo finga batu nyonso peya ko sepela ko toucher ki goigoi na ye te à la bande, oh l'axanine, pour payer $5 de quand ça minimiser sous. Avant de minimiser, ok, pas attendre au tongo. Il y a un absolument ma baie pour découvrir vérité naïe. Pour faire venir à bombe, il va toucher te. Aligo boko, les tina 30 euros la baie, bébé. Père on dit ma kaote soka zuité. Oh ya bongi te andi ma kaote zuité.
N'habite na loba nini. Wa ko yokanga merci. Donc moninga. Andima o azite olobi. Deux fils nanga. Natala kanga mo na okende ti wapi. Amen. Fona bombela nga garde fou. Oyebi lobité. Appuyer muto moniki oso na pese ko simba. Salela na muto oso ko pese mbala moko ba merci. Amen. Kabela muto va zonge sala ke soni. Que muto pese ke so e kweyaki. Wa mo ko kwesa kati ngando kwesa. Poya deux fois. Ba congolais. Vraiment. Ba kosela nzoto maladi sabela. Pona lokoso. Nangola na bela ki. Moi no tigi bien zo saka no zo ba ki akangami. C'est ça. Tana zo ndali pona mana diko lokoso. Ki go ya batu ba koma kokosela ba. Ah ba boma batu. Maman. Erreur muka muke sala ki akela ta banda mnene pa ko sa yana poto. Ta vidéo. Ta lokolo. Kasi moto te. Tuna ya Francis. Tuna ya Dudu nzoka ba yokani to shina mbo. Bongo bakoma bongo. Tant ya pota kotala bo sang. Boko mukolo kobela ya sono. C'est ça. Parce que apesio na mawa. Yo kosi malade. Ça metanga tali escroquerie. Abambi ngosko ya. Oroza mpota na cop okena ngona bisengo. Ya zo mona pasi kwa pesa yo sa bisengo ali makamno nyoso tu. Verrouillé akangi. Okotika kokola na nzoto. Pomo na mbongo. Même mi fa na reyo koleka. Même 1000 francs na re koleka. Et ana pia comme maman na ba no clair on ngati. Et ana ba botutu mususu nzamba talika ka osambela ka teme mabe azo mona ndozo sala batu bazo ideo na paso progression zo pesa bango su pasi ou bien aboma yo to atiko na makamoko be to afina yo penza a verrouiller a baby selu elongi kote to ko ba ki makolo kwa muyibi masque de vieille fête ya famille bandimi batabalabala bakota yo bima. Et ça là. Bima. Ordre utiliko. C'est ça. Manalo banayo. Banda kunyo soko kende bana ba serre ba 10 à 12 ans. Ba timba déjà qui no oya kola me prophéter kanga maemi mingi. On dit manga te makam na loba. Na loba no clair. Yango penza. Papa. Vie eza état d'âme ya yo. OK. Kotala ka batalibanda te. Tala kana ngamo ko nanga na sana projet ni. Amen. Nazo me manga wapi. Na ko sanga ya mingi mais entrer à 100 francs na ngapa pianga sengo libande utaka wapi. C'est ça. Et lo que sengi ba congolais. Bazo wele la kokola sako yeba na ye na nini. Même kizenga sakana tina. Bon ouais système auto lo. Kokola soya kizenga chanja ka soko sokola. Oui. Yabo mwana ya soka sokola komo bongisa ngo kwa mingi tupa komo ka so ni komana so na so komona ka so ine kiti yemuka kominde mayele ekwa ya mena modela ko bongisa na koli. C'est ça, la koli. Comment kizenga bongisa so yo kana ka yola wala. Moyen. Ko kabela kanzo to batula nyonso. Non, c'est yana 4 kenda otamba pa bata ba 24 oyo mema na bo bébé. Aje sako fufulo kwa mwana. Wana siko tala kabana. Oh koli na moni machete sasa kana baninga. Fa ki bacheme fufu anoko. Atakana ba kesa ko l'examen d'état. Ya osara te. Ya kera sila ka si jeté so na damete. Jamais. Ba pili ne sila ka te. Ndire kura inga. Attention ko ko fufu. Kena ko kuruma na bete lo ni solo moko ya firmete ko mona. Ya ko mande manager fufu. Moi, c'est ça. Je vais faire une fenêtre. Je vais faire une au Poiti. Moi c'est qui zengi au Poiti. Di bala kufu. Tango po Poiti na yo mko na kata be mi Poiti. Teko ba na balande kirimo e. Yo moi si. O kuto monika ye moko te bazasi. Si. O ba za charge nyonse ko kwalela. Ngai ba batterie muke na ko pelisa nyonso ndenge yala bino nyonso. Ba di bala kufi. Imagina ngate o ni ba marche donc. Maman, je vais pas toi. Ça va pas moi. On dit que ma femme marchandise. Maman va la talaka.
bunda na mwasi alinga ba perte ebele boye mama na ngai eza na mama batalaka nani akoyoka ngai na makambo oyo nazwa avertir ka danger komela yo nanga te pesa yo moko raison luka mosala basekame yango sans frais koya oyo nyonso bapangolama balekaka na soni moko azwa vi na peta aza te ata omoni asisa classe azwa mosala na classe wana nyokwamaka polaka bambula matangaka biso ka totanga te bakopa bibamba meka azoyebisa yo tyamanga na point teka mokili eboya nani nani asomba ndako mpo atanga te bapimele lopango otanga te soko simbongo somba bapekisa nani lokola tanga te akoyeba volante nani nga na pentanga na biso so bakisanga na nzela soko kofuta tike pente na me tokende ango kana soloka boye ngape mutuka na se nayebaki te ebimi yango moko so ekangaka te na ngai na bato mamebimi batuka tibeleke uti mpa na nga so nga asani eza droit ya vie mama bakisanga na nzela alors client ye tokeka toko me bazwa mbongo na nga nde mutu aliboso pesa na mbongo bakanzaki nde na pente moko nakozala soda civili nazali civili makambo nde satika nzambe avangola tika nzambe avangola bakanzaki soda basoda ko mpe balela nde balela yo basoda challenge ya te en tout cas nakokila mutu pasta nzambe apambola pasta seke wa mbulo obetaka nde ezala yo moko mama nakombi mbulo ebeta seke ezala yo moko challenger nani akoyoka makambo oyo makasi tolivre nyonso tina mipepe na opasta kobilisa ta bimisi mama tosaka tosunga bato c'est ça kongola za teti bakufafa kaka tolobela bino nini tozotrahir mateya ya nyonso koboko awa eza mvutema te salela mayele makasi kima nzala makasi pardon pasta tosisi te nzambe apambola oboka banani bato bazalaka batutu bazalaki awa bachalangera bato motard banani nzambe apambola merci à trop. Papa a 14 enfants. Il y a comme couché na 16. Yes, ok, tu vas 20. Ok, on a fait Sumbote na Yemoko, Pati Luka, Eric Manzaka, merci. Joe Mystique na Sima. Vraiment. Pati Kayo Bass, on est ensemble. Même sur la fête. Tous les mots du monde. Il y a ça là, ouais. Il n'y a pas ça, ma prophétie. Capage TV. Capage TV.